moi je n'ai pas encouragé en tout cas comportement ya pasteur ya ko pesa mutu mbongo po aya ko témoigner aya ko bima lokolo zo sala délivrance na ndinga solo to mona ba pasteur pétage awa aleka na tela pesa prophétie que yé pasala ki parmi bato banda sa bani na makiona mais lelo biso nde to manda yo ke la pasteur na biso pétage Denis le sinda anda ko tondi sa martyr atondi sa martyr 9 fois lelo ya ko so tondi sa martyr a ko tondi sa martyr parce que nzamba za ko sala ezaki ya solo te mais ba pasteur siko ya ko mona pasteur loka Francis ngana ndo mona un grand homme nando mona batu kala po famille ne bafana na lemba famille bafana na lemba batu bando sanga famille mutu basala ba milango basala bandeko balangwa kalangwa pa pa ba yaka oza normal nando kotele nando lo bano ba kosele makambo mais mona makambo boye ya eza penza na sepela ki nango te il est temps azonga déjà na makolo nzambe po son nzamba ba frapper fort de un an mutu ana za position ya kosela pasteur makambo te po amona ana parapluie malunga te ana muto kote na ka problème te na kotala ebo azana muto te o na ande kwa général mo général kote na azana te bon aya ko se makambo pourquoi pour na kotala ebo ana muto mo azo déclarer na mbongo ba pesa ki wana ana azana tante aya ko se makambo DKM Flash TV awa sona o lo tondi te ko meka te na DKM Flash TV Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir information bien. Au Union se peut sera conseil beaucoup on a DKM Flash TV. Vous abonnez belé vous baliba mon orgasme mon côté musuté au ba théâtre au bagage au ni biloko nyonso beaucoup on a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, ma chaîne Lengue, ma chaîne Kitoko, yo mutovai na Afrika, Amerika, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, To Fongoli, YouTube na biso, yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commandant ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commandant ba on a 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commandant ba on a 4. DKM TV ma solo. DKM Flash TV avec Barbine Mondi la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement, vous commentez, vous partagez, vous likez ba émission na biso et ça la biso bien tout le monde a ba commentaire na bino. Merci à notre boss Papa David de Kanyama. Merci à toi aussi, notre cameraman derrière la caméra. Dis merci Maemba. Les lois en amouroutier, les belles nos concerts, n'angaï à l'obara bien, analyste et mon quoi bien. Dans la renaissance, vous m'attendez dans la liboso nae, Priska Katalea. Autrement dit, la guerrière TV officielle, merci beaucoup. La bande de sur Bozo Landabiso, Awa, émission Nabiso, sur Zambaliboso, automé la vidéo Nabiso, au s'abonner, on appuyer la cloche de notification. Chaque fois, l'élément Nabiso Bando Kota, au bando recevoir à temps réel. Vraiment, abonnez-vous massivement, tous en Priska. La guerrière, bonjour Priska. Bonjour Barbine Mungodi, la capricieuse de la presse, Madame Aboupia. Toujours. Voilà, dans la relation, on a un barayo concert dans l'Aïe. L'autre est tout solo là par rapport à l'actualité où il y a sur l'internet, par rapport à pasteur en abisso, oh bah ça abisso Sony, oh bah comme il abisso vraiment Sony et tout comme il ça bah musulman, tout bah bande comme sous bah en dehors il y a religion abisso raison parce que oh bah pasteur bah ça là vraiment c'est de trop quand même. Tu habité tout moni ah bah pasteur Joël Tantou, nègre Ekiti et Mati, n'habité par là au colo banini pour yebile appel si jamais au yebile si j'ai en gros tu habité bah pasteur na biso ba komi ko sala ba cop na batu pona ba ko kosa rabana nzambe par là yo kolo banini. Voilà, merci déjà Barbine pour la question na yo. Comment on a déjà ba comportement ba pasteur ils ont ça là vraiment participé Sony. Déjà on n'est pas là pour nous juger ba pasteur ndenge bi le lobby ne juger point ne juger pas mes serviteurs mais makambo ba bazo ça les amalamte. Ya comment on a to yebi ke ba pasteur ceux qui ressemblent à Moutou, ceux qui miracle au ça miracle. Mais il y a les lots, pasteur, on a vu ça comme ça, on dirait dans quoi. On dirait pas comment on va t'amener à Nzambe pour pas qu'on salle à spectacle et puis on dirait Nzambe m'en salle. Bah timbali déjà que Congolais alingaka mingi ba spectacle, Congolais azaka trop accro ya ba prophétie, Congolais alingaka mon place ba ko isabatu, Congolais alingaka place ba yebise ko okende poto, yango zo pousser ba pasteur on a vu so ba bunga. Oui, à cause de la homme de Dieu, à cause de la mutasela Nzambe na ndinga bosolo, mettons ba landa ba bilo ko na ndezo bungisa ba onzira.
Et comme que Luka yepe a ponga pena zana full, il faut na zammo ça va spectacle. Bon si quand on yongo ngano ko kana on tensa mba pesiote ko ça va spectacle bon et senga nini OK ko luko simba OK ndo ça mo bisasa pour pas mona pe au ça va spectacle. Moi je n'ai pas encouragé en tout cas comportement ya pasteur ya ko pesa mutu mbongo po aya ko témoigner aya ko bima lokolo zo sala délivrance na ndenga solo to mona ba pasteur pétage awa aleka na tela pesa prophétie que yé pasala ki parmi bato banda sa bani na makiona mais lelo biso nde to manda yo ke la pasteur na biso pétage Denis le sinda anda ko tondi sa martyr atondi sa martyr 9 fois lelo ya ko so tondi sa martyr a ko tondi sa martyr te parce que nzamba za ko sala ezaki ya solo te nzamba za ko sala ezaki ya makiona po sala ezaki nzamba normal ndenga so tondi sele martyr bongo tirela ninga zaka na ampleur wana tellement amona ke makamano no kende na ngoti wapi ye wana suka na pétage na YouTube yana ya aboka ngunda na YouTube mais ba pasteur siko ya komona pasteur loka Francis ngana ndo mona un grand homme na ndo mona batu kala po famille ne bafana na lemba famille bafana na lemba batu bando sanga famille mutu basala ba milango boza ba bandeko balangwa kalangwa pa pa ya ko za normal na ndo kotele na ndo ba no ba ko se makambo mais omona makambo boye ya eza penza na sepela ki nango te bazo bungisa biso bana nzambe nzela bakomo baise na biso ko kende ba église bana nzambe bele bakomo pesa ba musulman raison bana nzambe bele bakomo préférer comme les musulmans pour yebike na ba musulman ba yebi na bango ke makambo wana ezalaka déjà tango ke ba musulman yebi so ke ya satan ezalaka boye ya nzambe ezalaka boye mais ko bango ba yesa biso te bango nyoso ezalaka kombo nzambe na munoko bana na nzambe bakomo décourager peut-être ngani na bola ninga lanso ke église na sambela na ndako era koma nango ba mambo wana to banda kala déjà na mona de un an ba chrétien ba ka comportement mo bizarre ba chrétien on s'attacher na chrétien on kama comme chaque jour na fin culte kuna bafanda ki basangani clique kuna bafanda na église déjà ba tonga na kati église ba hotel pasteur hotel ba tonga donc vomela samba na l'église ponza mbalobe église so eza mutema na yo vomela fanda na ndako na samba ponza mbe pa yoka nde mo ka l'église so na posa na za posa chadim na ngala ke l'église na chadim na zongi na ngai na place na fanda na beta mabaku o lati na la mano lokoza na makoke o lata te o ke l'église ba ko motonga ye ko ta église salite mo bloko ni na lata ki me yo ke luka nzambe donc comment baise na makambo ba pasteur ba sa susu boy ezo baise susu makasi. En tout cas, le cas na CPN on t'a encouragé été. Il est temps à zonga déjà na makolo nzambe. Pour son nzambe ba frapper fort. nzambe akofrape fort mais akoyoka kobenga mutu ya kotémoigner ke azalaki mutu abakisi eto abi ke mutu wana lokola aye kokosela ye makambo oke mutu wana alobi makambo ya solo bayokanaki cope na bango apesa ye $500 mais na nsima ya kosala cope mutu wana abimisi bakisi tout ça na nsima kosala cope apesi ye ni 15 000 francs nde ndeko wana ye kodévoile basecret oyo bazalaki nango bango mibale lelo koyoka paster alobi akokangisa garçon wana akokomisa ye baba est ce que mosali ya nzambe pourquoi pas kolobaki eloko koselinga makambo nzambe asa charger na yo yo lobaki reporter plainte okangisa ye po ana mbongo te et en plus okomisa ye baba yo moko to nzambe ne muto osambela nzambe ndakoti baba nzambe akomisa ye baba frapper de un an mutu ana za position ya kosela pasteur makambo te po amona ana parapluie malunga te ana mutu akotele na ka problème te na kotala yebo azana mutu te o na ande kwa général mo général akotela nga azana te bon aya kosela makambo pourquoi tant que yemo ko yeba ke ba pasteur ndinga za boy azana ba parapluie
azalaki prophète bango mpe baloka baa baprophète bali bakoma kaka lokwa ye mpo alobaki libanga bongo na mungwa mpo alobaki mai koma makila mpo alobaki ceinture koma nzete koma nyoka yango bango mpe bakoma kosala bongo to nini na ocomprendre te bon yo soko olobi sikoyo bakomisa motu baba obi bona abi koma baba saint esprit mpe boyi alomoni sikoyo osuki wapi obimisi susu mini makambo na mabe na miso ya bato obe okekomisa baba na ndenge ya makambo wana kaka oyo osalaka nde okomisa baba mpo prouve bato bona suka nango sikoyo ozwa nini mpo ata okomisa baba lelo na ndenge ya makambo na bino wana suka nzambe mpo oyokeleka mama mpo aza mutu na ye akodelivre bon sikoyo yo sikoyo paster osuka wapi na makambo na yo vraiment ezopesa pasi komona kaka bapaster tozaka na sujet ya bapaster mpena boteni biso rigueur te parce que mambo ezosalama esala pasi omona papa na biso Francis Edalo paster Adalo kokotisa ye suna makambo oyo tomoni pasteur Mike Neta aza nango na se rétablir vraiment bien te mais annonçaki alobaki dès qu'il se rétablir akoya ko éclaircir monde par rapport à ba vidéo par rapport à ba sexe tapo ezotambola par rapport à ba chantage oyo baosala ye mpona epa ndeko na biso zawadi et puis na bandeko na biso bachroniqueur bachroniqueuse mosusu oyo baapuye lisu likambo yango epela moto pasteur na biso nani Mike Alambai na se rétablir bien te mais comment na pasteur Dalo aleki mpona koavertir Mike toyebi te wana eza kokangisa ye monoko to nini toyebi te par là mais quand on bon kozwa message ya pasteur Dalo na ozwango na deux volets première volet eza nzambe mpa kokoloba mpe d'une manière d'une autre nzambe akozala oui yango nalobi na ozwango na deux volets nzambe akoki kopesa pasteur Mike avertissement par rapport à peut-être abandi akolobela ye moko kala ye moko asantetaki nde azoluka aexpose ye mpo ye moko azalaki na bacomportement na mabe ya kala nzambe alinga frappe mpo azonga na makolo na ye c'est possible avec Dieu mais la deuxième volet eza que na clique na bango peut-être bana makambo moko boye bayokana bamakambo moko boye bayebana pasteur Dalo ayebi ke Mike asala makambo na ye pasteur Dalo ayebi ke Mike asala babombu na ye Mike pa yebi kasala pasteur Dalo ayebi mpe kasala babombu ya pasteur ebele apo bande ezana bakutanaka basololaka ayebi ka moto oyo soki aye abimisa bafekita bato nyonso bato ebele bakokweya yango wana peut-être na deuxième volet aye koavertir ye mpo alobi kosalema makambo wana esalema par rapport ya réaction na yo eye par rapport à réaction na ye parce que alobaki aoleka na tv akodévoile basecret alors peut-être baobangaki bango mpe babima na kati ya basecret wana peut-être babanga mpo ye akokoya komenace directement boye te tocomprendre que non il y a quelque chose même la prophétie ezalaka langage codé il faut yo moko oyo étudier oyo analyser prophétie na yo prophétie jamais nzambe oyo yebi soki okokufa okosala bapesi kaka na parabole sikoyo oluki bato bayebi par exemple koanalyse obe soit yo moko oanalyse yango akoya mpe koyebisa bongo ke eloko ozolinga osala wana eloko olobaki wana komeka kosala yango te mpo soki osala yango tokitisa wana se c'est ça donc eza na sens que soki olobi te omata soki olobi okufa c'est ça donc na kati ya bapasteur biso tomona kaka paster atelemi azoteya molimo mosala tozokita mais soki tobi tolandela bapaster wana nyonso naye biso nzambe akoki koboma na bino bato nyonso bozala na eglize ya bapaster na bapaster bokufi boke mpe lifelo est-ce que bapaster abongo bazala bamanton bapaster ezaki wana likambo biso toyebi ke bapapa molimo baorientaka bana ndeti eloko boko olobango na public te ndeti eloko boko olobango te so bamanton na bango bamonaka mambo basala to ngai vraiment mpo na ngai na j'ose croire ke bamibima na bango moko bamibimisa bango moko basala bamantor te mpo soki tolandeli bapasteur akala bazali kosala baprophétie me baprophétie ezalaki ya boye te bazali kosala bato baremarke me baremarke ezalaki ya boye te lelo koma monake moto abimisa prophétie nzoka prophétie wana aabeta motu mbeli abimisa prophétie wana nzoka aabeta motu libanga abimisa prophétie wana mpona oyokisa motu soni obe aabakele jeton na prophétie bapasteur akala banda basala bongo te toyebi te soki mpe kaka kire boye to kilelo e yango tocomprendre soki mpe ke android nde baosalela tozokomprendre so makambo bapasteur baosala te obe temps de la fin nde nzambe alobaki na ntango ya suka bokomona bato basala yango na ndenge ya solo to na ndenge ya lokuta yango tomona mpo bajeto ekomi kosalema na likolo ya bashere c'est pas possible tomona evie na biso pasteur na biso momo ayaki abimisaki babombe na tv c'est ça je te dis il y a des secrets na kati ya bapasteur oyo soki babimisi yango lelo na biso baeglise wana nyonso bandimia nyonso bapanzela baoke susu te bango moko bayebi bavérité oyo baolinga koyebisa bato te bango moko bazopréserve bavérité na bango mpo
mai kalambai autaki pa ya momo atambola na ya momo camarade ya bani bien ba yembe sika moko avant ko comme pasteur ba yebani ba secret bon na pasteur dans l'opé ba tambola ndé moko ba que c'est mon jeune frère oui bien combien bana ya mai kalambai na ya momo e banda mai kalambai zaki na problème na penyel vu ka mona ki ke ya momo akota ki makambo na ete a soutenir ki ete nde bakabwana ka ba beba na ka Israël ka longwa a créer ministère na ye moko et ce que siko bango nyonso na ba soutenir ki ete ayoki siko makambo susu boye a remarquer que non bato ba sa na sa makambo e komelinga o zawadi asali c'est que na panza ka biso to sama mba moko yango na bazo avertir yango to sama biso moko boyo kanga moyibi bongo na tika bande na ngata na yebika yobo na bimisa biso nyonso to miyibi to sabiso nyonso na bisa chef na biso yo chef de bande yo yem talaka biso ndako na boke kotela hinda ka bakanga biso nyonso yango siko ba comme prévenir ye yango na ba comme prévenir ye semaine muninga za ta bien te bo pesi 2 semaines que place za ndenge nini ndenga za na yebite soko sa nini en tout cas ngane na za boye na ko encourager de papa Mike soki makambo ko lobeza aya ko loba pour ce que non on va dire ce qui nous a exposé c'est qu'il faut loba makambo wana si c'est Dieu qui l'a exposé pas zonga na makona c'est qu'il faut dévoiler makambo nyonso pour makambo tango zonga na sama kolonza mezama mona ka se libérer ole azonga sama kolonza mbe abombi suma makambo na mutema akupa comme regretter na sima non mais ce que ezaka na ndenga makambo na bangwana papa yako dévoiler pe ka makambo ebe bakaka o kufa no pete pon nzambe mutaza apema na yo nzambe mutaza apema na yo vraiment toujours nalinga boya mabuska katale ya potango alobaka pena ezala bien makasi na bandeko bozolanda biso bokontinue kaka kosabone ya DKM Flash TV awa bokozala jamais desi parce que awa baanalyse ya bien bainformation ya bien makambo ya bien elongo na Barbine Mongondi la capricieuse de la presse tozala wana na makambo yango tomoni awa mama ya biso Sandra Mbui bapesi ye prophétie toyebi te mobali na ye moko aleki alobi ye moko atuna nzambe ati yebisa ye ke majabu eza place moko ya bien atika mwasi na ye kende elelo koyoka susu ye moko mobali na se contredire alobi ambassadeur to ya majabu mutamala mwazate pona yo kolobani contradiction na contradiction donc oye ba susute où elle est vrai où elle est faux pour ngai soki na sambeli nzamba la kisinga ke puisque place na zo kende za mabe na okete soki abisinga kende na kei mais comment na papa na biso a se contredire alobi makambo ya na sens te makasi po ye moko alobi ke nzambe alobaki na tika ye akende eloka mabe zate soki alobaki kie na moni na kati kuna parmi bato baza na kati ebele baza ya mabe là on allait comprendre que nzambe atalisi lisusu mais akolobaki na kati na bango nyonso mutamala mwasate seka china mwasi na kati epasa mutamala mute seke mwasi ne pe tomona ke bien na boye asa hypocrite pour nzambe akopesa message na confusion te nzambe apesa message na précision ou bien soit ezala kolokuta ou bien soit ezala yo beta biso lo mobo ye moka ye beta yo regretter na simba ke na beti libanda na réfléchir ete maloba na ngai po ya koloba ke na kati ya ambassadeur wana ya malamu azate y compris mwasi na ye pasa ya malamu te dans ton longo déjà professeur liboso déjà comme déjà ya mabenzamme mtatindaki ete a répondre kaka parce que amona makambo bima na majabu répondre ya moneke majabu eza place mo lo chocho okota amona ke kuna makambo ezali so na bina kota na makambo bato baloba ke o tala ndenge bimi ekoma pe na mwasi na nga esopanga tozanga mbongo sikana chaka bongo ya bape bato bapesa pe exemple kasi makambo so balobeza ya solo baloba nyonso eza ya solo te saint espace za bongo nyonso te saint espace akima pe mwana pa betelo mombo diable kuta babimisela moto prophétie moto abenza na kindoki babimisela prophétie pe yango pe mais apumbwaka na butu mais nzambe alobela nyonso alingi diable pa yeba pe makambo moto diable akota lobo ayebi ke lobi okoma bobonganga apesa moto moko ndeni ata l'étoile nord ayebi ke par exemple na 2027 il fallait comme moto mbongo yesko abetso bongo pour anticiper tant comme na 2027 ana ozango susu te ozango susu te comme ke asapesa ko en avance ale comme obeli liboma osani et pourtant fallait ça en 2027 diable pas mon avis à moto ndenge sa boy comme un ministre mais il faut ça la bloquer boy à moi quand déjà na venir non déjà zaki bongo comme un ministre mais ya luki kaka abende lwango potango dérouter muki ale ozanga ngo otango comme na tango oli yango te yango moni ya bango vumela te
ya nzambe yaka malemba yebi tani ni oyo ko zwango oliango savoir ngo la kimia biso lokwa to saka pressé biso lokwa to lingi to se faire apparaître biso lokwa to lingi pas mona biso to mon ami to ka danger to zo simba ba téléphone ya cher yango nezo sala biso ba sala to sala biloba loba na ba pasteur ba kotina jango vraiment presque katale ya tozara wana na si je na biso ya ba pasteur na moni to moni awa pasteur Mike Kalambai babi tout le monde qui pasteur na biso pétage à lekaki alobi désormais faut ba suspendre Mike na équipe na ba pasteur azana droit au télémasute côté à liboso à bato parce que la dune te pour na kolobani ya ba pétage à sala kana akenda ka hotel ati ya teka ba penyel awa abima na ba danser awa makenda hotel ma l'église na tei ndenga lo ba ke chaque dimanche akenda hotel nani afandisa ye muta afandisa ye te ba pasteur ba mona makamyo so sala na ba bêtise batala ate po yende nga sana popola mutu nyonso asosolaka mutu tu ba vérité mutu nyonso bimisaka akiparate za kota ba mise profane eza ba kota mise chrétien eza kota ba pasteur eza kota ba théâtre ye nyonso asalaka ye nyonso lobaka nani asa fandisa ya lobaka bon yo a partir lelo vie comportement pour comportement eza ya basala nzambe te comportement oyo affichaka eza ya comportement musala nzambe te po ngana ko kende église pasteur de Nile City po ote yangani yo mona pétage na pétage c'est que te ngai na tambola na kale so na sa pebisa ba kale so na ngai na sa pebisa mipende na po osala oloba ya bongo ye baloba na ye bongo te donc atika pasteur Mike asa soki décision na ye moko afam ba yebisa ye ye moko asa miso ki décision na ye afanda a se retirer a se repentir bien alors maloba na e changer ba de l'autre et ba zapé sur l'autre na vie pasteur Mike pétage na tika enregistrer ba. Vraiment merci beaucoup Sakatale à comme déjà cité dans l'émission na biso ba conseil pe na bandeko ba Holanda biso pe na bandeko oyo bazo pesa majabu chance to moni première édition awa deuxième édition ezali mais niveau makambo eye est-ce que deuxième édition ekozala voilà bon deuxième édition ekozala parce que kolo majabu azali soki ba ambassadeur na so baleki je crois que bazaka ba ambassadeur mususu parce que na superstar peut monaka ba ambassadeur mususu balongwaka ba chaka ba Gaspard Love ba ko remplacer et puis ba kendaka ba zoka pe so ba mususu ba toujours ko remplacer donc soki déjà kolo majabu azaka ka c'est que majabu ko exister kaka soki kolo majabu na la kufite c'est que il y a possibilité que deuxième édition peut zala mais soki ko zala quitte à lui soki makambo ba lo beza ya lokuta ba ko sela azwa sikoyo décision azwa sikoyo mayele ya kosala makambo à la norme azwa sikoyo mayele ya ko changer ba stratégie pour akoya soso na piège ote pour ebele bazo condamner ka majabu ebele ba mona ka majabu ebele ba mona ka majabu et puis a sélectionner bata malamu a sélectionner ba organisme bien a sélectionner susu ba na ko benga nini Maman Déborah, Sœur Nabiso, Rosny, est-ce que bako ça bango surtout bako chambal on l'équipe ou on a battu équipe musu. A quoi changer parce que ça la rotation. A quoi lobake ba on a moni que ba tamboli na norme ba betisi majabu mabakute a quoi retenir bango. Mais ba on a moni que ezango important à retenir bango carrément ko changer. Pour yende muto afuta bango. Yende kolo organisation. Donc mutabakise le mon organisation ya zate. Et ça c'est qu'on y a des fois la décision là continuer là bango on a changé bato on a bakisa bato mususu na longa bato mususu. Donc yemoko mais la ligne to comme kende là oh ba mo déjà ba panzana déjà en Dakar. En tout cas, un grand merci na onyo so bazo s'abonner na chaîne Abiso. Un grand merci na yope ndengo yambinga na plateau na je crois ezamba liboso mais ezamba la sukate. Un grand merci kaka na ba commentaire ya bato ba commentaka malamu pona biso. Bino pe ba obo finga biso y a pas de problème to ntimaka yango pour président de la République tout ba finga ba miso pe ba linga donc et ça obligé te mutnyo so linga donc un grand merci kaka na ba téléspectateurs na biso donc voilà merci. Voilà, merci beaucoup à toi, notre coach Masolo à Jonas. Merci à tout le monde. Bandeko, vous pouvez faire confiance, vous s'abonner, vous partager, vous liker, vous commenter l'émission. Abiso vraiment, et ça Abiso bien, vous continuer kaka, commenter en abonnement depuis ça Abiso courage et à les sous. Sur les emballés, vous tomber la vidéo Abiso, s'abonner ou appuyer la cloche de notification. Chaque fois l'élément Abiso bando kota ou bando recevoir et donc abonnez-vous massivement la DKM Flash Awa. Vous allez jamais déci. Merci à notre boss David Kanyama, papa David Kanyama. Merci à notre caméraman. Dieu merci Maemba. Merci beaucoup na bandeko nyonso o boza scotché branché awa na DKM Flash TV. Merci beaucoup. Bye.